zuwa elekaka ndelo te. Zuwa elekaka ndelo te. Na relation soki zu eza makasi libala ana eko vanda kompe ko vanda te. Alors il faut koyebaka ndenge nini libala no ekende relation na ezo kende ndenge nini. Mibali mingi bakimaka pe basi azuwa comme basi mingi bakimaka mibala zuwa. Mais zu eza important eza na libala, eza na relation parce que moto balingaka mabe na ete, balingaka te tricher, balingaka ta sala balingaka c'est vrai, mais faut canalisaka pour ko baby sa relation moko boye ka likolo azuwa o baby si pe ba makambo ebele. Ma chérie, un bon toto faut za na moi maîtrise na kati ya relation. Oui. Et puis mibali mingi bakoma ko utiliser basi soki zu eleki o makasi. On comprend? Tant boza bien. Tant boza mabe, boza ya kobeba la mobala komo sala ba biloko mo be pe na ona zuwa makasi. On comprend? Basi pe pareil. Il faut qu'on canalise zu e ko le kamakasi mais c'est important zala. On comprend? C'est important ezala mais ele kamakasi parce que mingi ba baby ça ba coopération mususu ba grande coopération likoloka ya zuwa. On comprend? Donc faut qu'on a maîtrise bolingo ezaka basé na zuwa te. Zu eza implice eza moko o eza na kati ya libala. Mais soki leki e baby saka eza kito côté. Mais c'est important ezala pour moto alingaka balingaka na mabete. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.